Parce que maintenant, je demande à ce monde-là, mon salaire, comment on ne peut pas connaître. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Comme ton épouse est ici. Elle est là. Oui. La femme. Oui. Elle est où? Elle est ici. On va de temps en temps, c'est perfect. Mbote bandeko na ngai ya Kuli Media TV bisika nyonso bozali na mabota na bino na bamboka nyonso esika bovandi mbote na kobanda lelo émission na ngai na ko remercier bandeko na ngai ebele oyo bakomeli nga oyo pe ba donc ça veut dire que bakomi kolanda biso bakomelinga bayebisinga bapesinga ba félicitations na émission na sala ki ya suka oyo bino nyonso bolandaki oyo pe alingi kolanda ngo ake na kati ya Kuli Media TV pe akolanda émission wana naza na esengo mpenza et puis na préféré na senga bino ba merci na pesa bino ba merci na zungisela bino oyo bino bopesinga comme plaisir na encouragement na moi contribution na biso tozomeka kosala na kati ya mboka na biso RDC. Bino nyonso boza koyeba que depuis quelques jours awa Dr. Rolanda descente moko ya makasi ya police na biso nationale conduit par le général Kassongo et pas ya Fumulongi oyo babengi ne Mwanda Ntsemi pour na mbilinga makambo eza koleka entre ye na gouvernement et tout ça batu miso pe ba éviter c'était quoi le problème, pourquoi ba quitter lié, pourquoi ba outi ko kangaye, pourquoi d'autant plus que tout ba ébi que Wananse Miyazaka arrêté il y a à peu près 3 ans je pense en 2017 pour à peu près les mêmes faits oyo et outi ko leka lobia mais ndeka na lobaka me yango tenga na yeli lelo parce que parti wana to aspect wana ya ne Mwana Ntsemi fumwa longo nde balobaka eza parti moko bato ebele bayebi déjà bazolanda ba réseaux sociaux bazoyoka bazoyeba biso tout toyebi nde bakangaki biso tout toyebi nde ba malmené biso toyebi pourquoi ba ekokulu no wana te biso toye sikoyo to ngai na ye lelo komeka kolamusa mwa muke comme d'habitude na ba analyse na biso pe na ko faire découvrir bato la vraie personnalité de ne Mwanda Ntsemi. Est-ce que Mwanda Ntsemi a compris? Est-ce que Mwanda Ntsemi a incompris? Est-ce que Mwanda Ntsemi a normal? Est-ce que Mwanda Ntsemi a liboma? On a lingala. Mais est-ce que a maladie? Pour Maramsou, Azosala, Batuso habité, Aza maladie. La preuve en est que, Memageti, dans les hôpitaux, Barosale, Marambo, Barosale, scanner, Nini, pour n'envoyer Basuki, nous tout n'aïe ça la bien quelque chose ne va pas. Alors, les lots n'aïe Goeb Sabino,
qui est le vrai Mwanantsemi. Et Narosenga kaka bino bo s'abonner massivement, vraiment bo s'abonner massivement na site kaka moko ya Mokili Mobimba Kuli Media TV. Il y a l'ombre. Oui, biso l'ombre lo banini. Na olobate. Boy benganga pona exabino. Mwanantsemi aza nani. Il y a quelques années déjà, moi je me rappelle que oncle Nangai ou nazope sambote na musika Flavien Masunda. L'honorable Flavien Masunda parce que azala pe député pas participer na ba biloko minene o eleka na mboka na biso na cadre ya ba changement ezaki na mboka. Abetelanga lisolo moko en me disant que il a été voir un jour na tango akala ne Mwanantsemi pour la koyoka histoire ya ba Congo. Donc ne Mwanantsemi n'est pas seulement un biologiste de formation, mais c'est aussi un historien. Mais plus précisément dans le secteur ya ba Congo, c'est-à-dire le royaume Congo. Jusqu'où on peut remonter l'histoire du royaume Congo? Jusqu'où peut-on remonter l'histoire du royaume Congo? Pour n'avoir bango, il fallait qu'on vende l'année Mwanantsemi pour abetelo l'isolo, mais avec passion. À l'époque, na ebi que na kitaki na mboka pe na kinarotala. Les rois de Mwanantsemi azovanda na bandal. J'ai été lui rendre visite. Il n'était même pas politicien à l'époque. Aoutaro bandani ba maramnaya mike mais na cadre ya histoire comme moi j'aime bien l'histoire na kenara petit pa na bandal pour na yoka moi lisolo wana. C'était vraiment avec beaucoup de passion. Mais bon, yangote toeli yemoko personnalité à Mwanantsemi. On va essayer de vous le dire. Aouta wapi, abotama wapi, akola ndenge nini, abanda maramuna ndenge nini, til loyo akoma nenga komiana. Ça risque d'être très long mes amis. Nazo prévenir bino, ce qui fait que Soki émission et Zamoulaï, nous serons dans l'obligation de le faire en deux parties. C'est-à-dire partie Moyo Oza Lelo, partie Moussé Ozala Lobby. Mais na ebi que va passionné nangai, bato ba ebi valeur ya histoire, bato ba ebi importance ya komema sango oyo ya o ba bengi historique na mutu ya bana mboka. Et ça l'importance nini. Tout le monde a une nation et belé lelo, na ba nation place tovani ba France ba nini. Ba tangi sarabango histoire ya mboka na bango. Ça dit ba place ba outil pour ba kokako koge ba esika nini ba kende. Pendenge ni faut ba kende. Je pense que ça aussi ça manque na biso ba congolais, na mboka na biso. Tozoye bate mingi parmi biso ba ebité esika nini to uta. Ici, il faut que nous donc, moi, Pierre, na biso pe a contribution na cadre wana na bande konyo so baza na bozangi koyeba ba makamwana parce que déjà na ba chaîne na biso on n'a même pas des émissions où ils ont permettre au bateau ba histoire ya mboka. Voilà. Alors, s'agissant de Mwanantsemi, Otobengi né Mwanantsemi, Mwanantsemi est originaire du village ya Ntsuku Malombo. Dans le secteur, il y a Mongo Luwala. Ils sont dans le territoire à Luozi, la province ya Congo central, République démocratique du Congo. À Botama, dans le village, en 1950, na tata oyo babengi Ntsemi Ntoma na mama oyo babengi Mpolo Ngimbi. Wana eza ba parents oyo baboti Mwanantsemi. Azalaki 6e enfant, il y a Fatri na bango, il y a 7 enfants, c'est-à-dire avant-dernier. Aza congolais de père et de mère. Alors, entre 1945 et 1955, ba rumeur moko e circula qui na milieu ya Kintwadi qui a Bangunza.
ezalaki association moko fondée par ye moko Papa Simon Kimbangu en 1921. Alors, rumeur wana ezakoloba te na secteur nyonso wana rumeur wana ezoloba que le grand Longi, donc le grand Longi laxi maître de la sagesse Congo, oyo akoya ko poursuivre œuvre ya ye moko Mbuta Simon Kimbangu, akoya kala mingi te mais na territoire pe akobotama na territoire ya Luozi, na secteur ya Mongo Luwala. Rappelez-vous que na uti koyebisa bino que Mongo Luwala est un secteur oyo ya village ya Mwandantsemi. Donc ba rumeur on est courir na kati ya mboka, à tel point que ba missionnaire ya l'air wana, missionnaire catholique na protestante ya l'air wana, ba déploya ki na kati ya secteur wana nyoso, ba maternité nyoso, ba ekocha ba non moko boye, ba non moko voyante, ba non wana musala na bango ezalaki kaka ya ko retrouver ba bébé nyoso ba ki porteur ya signe ya grand message. Ya grand messager toloba. Signe oyo linga elakisa que ndenge na uti koyebisa bino que mutoyo akoya ko sala ko silisa œuvre ya Mbuta Simon Kimbangu akobotama. Alors, leur rumeur on a nyoso panzani na kati ya Manyanga nyoso, secteur à Manyanga nyoso, toujours na cadre toujours balon na village oyo ya ba Mwandantsemi ezalaki na kati ya Manyanga po aza muta Manyanga. Basi nyoso ya Kintwadi bango tu balingaki susu ko botate ko accoucher te na kati ya ba maternité, parce que ba missionnaire catholique na protestante ba tchaki ba non na bango voyante na kati ya ba maternité nyoso pona ko détecter oyo akobota mwana oyo azana signe to message to aza messager ya poursuite ya ba œuvre ya Simon Kimbangu. C'est ainsi que na kati ya psychose wana, na kati ya mubulu wana, na kati ya kobanga wana, la plupart ya basi ya village bakoma kobota na zamba, bazoke no bota na kati ya zamba. Voilà donc à peu près eloko etindaki sikoyo mama na biso Mpolo Ngimbi, mama ya Simon ya Mwandantsemi, akende kobota 6e enfant na ye na kati ya zamba familial, c'est-à-dire parcelle moko boye po lero nezalaki mutu na mutazana mwa coin na ye moko boye na mwa rivière ezoleka o basalaka agriculture, basalaka mwa élevage na bango pour permettre la survie na ya bango na ya village, parce que tozaki na période oyo bato bako kabola bazaki na mwa motema malamu ya komi pesa ozwi boye oye na village ukaboli tata bana ke chasse abomi nzoko azongi na village bakati oya chef du village oya baninga oya biso ezalaka bongo. Alors maman Mpolo Ngimbi aboti mwana na ye na kati ya zamba et apesi mwana na kombo ya Mwandantsemi. Mais tango azongi na mboka na bato bakompanyaki kobota mwana, tellement makambo na koyebisa bino ezako tambola ba missionnaire tout ça, baye ko décider pour na ko bomba mwana wana, ba bomba identité na ye ya solo na date de naissance na ye, baye ko benga ye Zakari Bandiangila. Donc Mwandantsemi kombo na ye oyo babotela ye ezalaki Mwandantsemi, mais identité ba ko pesa ye po ba cacher œuvre wana ya Mwandantsemi ezalaki Zakari Bandiangila. Alors suite ya ba menace o ezako lekaler wana na autorité coloniale na basi o nyoso bazako bota na zamba, mama ya Mwandantsemi akomaki obligé à se séparer na mwana na ye qui avait à peine à l'époque 12 ans pour na confier ye na proche na ye moko azako vanda na Kinshasa na Léopoldville à l'époque na kombo ya monsieur Bakana Pierre. Monsieur Bakana Pierre azalaki moninga ya libota ya Mwandantsemi
mais il y a la Rovanda na Kinshasa. Voilà. Donc, à l'âge de 12 ans, mon Ntsemi a koma na Kinshasa. Alors, na Kinshasa, kuna mon Ntsemi, ba komisa qui est na tene ya Ngiringiri. Na tene ya Ngiringiri, asali ba étude na ye ya maths physique. Asali na ye ba étude le quoi ba na nyoso ba salaka tout ça, na maths physique et puis après aye ko zo bac na ye. Et puis asali examen mon ko admission na université à Lovanium. Oyo ba obenga université de Kinshasa lelo. Ezaki à l'époque le plus prestigieux université ya Afrique. Pour bato ba tanga na ba Lovanium le quoi ba tata na biso ba nini ba yebi que le quoi nga papa na nga sili ba si ça 4 la promotion na bango 4 médecins. C'est-à-dire ba komi na suka ya ane boye après à l'époque ezaki ba za ça 50 ba ça 7 8 ans je pense. 8 ans je pense. Ba silisaki 4 personnes, ba 4 médecins. Donc, ezaki université, mais vraiment, il y a mounene Afrique, Afrique du Sud, Sénégal, Tanga, na kati ya université wana. Alors, pour la raison, na Ntsemi, Ami Komisi a réussi un examen d'admission à l'université. Pour à l'époque, il faut un examen pour la Okota, il y a une inscription. Alors, Okota Koti a eu Okota pour la Kotanga chimie, na faculté à sciences. L'air abimi na Lovanium a commencé d'abord professeur ya chimie, ya physique, puis ya mathématiques, na humanité scientifique. Donc, to benga ba humanité lelo, donc kobanda to ba humanité to zo bandango lo wa bango ba bandango première année total en partir à 3e, 6e. Yango ba humanité. Donc azaki professeur azo pesa mathématiques, azo pesa chimie, azo pesa pe physique. Na bana oyo bazar aussi sa ba classe l'air wana. Après comme chef ya laboratoire ya chimie, il y a office de route. Mais na ngonga moko boya kotaki na problème moko boye na mokonzi na ye ya laboratoire wana na kombo ya monsieur Cazeneuve azaki français, mazaki pe oculiste. Non, occultiste plutôt, occultiste. Alors, ba yeko kota na conflit bango mibale. Bayokanité aye kolongwa na ye po azaki déjà muta tembe depuis wana boyebi ninga azaki déjà muta tembe do azo telemena na ba mindele. Même monsieur Cazeneuve azaki directeur ya laboratoire na ouais place za osa na office de route. Ma koti conflit na ye sans kobanga pe alongwe na ba révoquer. Alors à partir de wana ba yeko embauché na institut il y a médecine tropicale. Chef, il y a section bactériologique, il y a hôpital Mamayemo. Les lots hôpital général de référence na Kinshasa. Voilà à peu près biographie à Ntsemi na ebandeli na ye. Bozo ressentir gaza muta tembe, bozo sentir gaza mutumoko azaki na rage ya convaincre. Asali ba étude mou ya kitoko. Donc aza libomate jusque là, aza pezo bate. Toyo comme en 2006, Ntsemi aye kozala élu député national ya Luozi. Après avoir fait campagne kaka ya 2 jours. Baninga basali période na bango campagne ya 1 mois. Mais moi, Ntsemi a sali la campagne pendant 2 jours, faute de moyens peu. Mais tellement déjà connu dans le milieu, a saliné 2 jours à la campagne, bah élire yépé, député national, il y a Luozi. Mais bah yeko pekisaye, a kitana Luozi, a kitana fief né à Congo central. Alors finalement, a yeko se présenter sous son 2011. Comme candidat à l'élection législative. Et puis, bah, élire Yepé sous député national. Mais tout le monde élire na circonscription, Yafuna, na Kinshasa, P na tout le monde a salipé campagne à Malongate. Donc, ça veut dire que Ntsemi était aimé par la population et toujours aimé par la population par rapport à ses idées, par rapport à sa force de caractère,
par rapport à ses opinions. Donc jusque-là, on est d'accord que Batebele balingakaye parce que Muto bazo lire na ndenge otozo monela wana baza mingite. Alors na cadre siko ya bo tata, na cadre ya vie privée na ye mwana Ntsemi. Tozo mona ke mwana Ntsemi aza papa, mais to mona bana nete. Pourquoi ba mona bana nete? Parce que bana na ye bakola. Bana na ye nyoso bakola na bango. Mwana Ntsemi aza père il y a 10 enfants. Baza nyo bango nyoso les 10 wana lelo baza ba adulte. Toza romona na bilili sikoyo nazo lakisa bino bana na ye misatu don moko oyo bozo mona wana aza médecin. Aza médecin baza aux États-Unis. Bangonde ba héritier to ba héritière ya mwana Ntsemi. Pourquoi nazolo ba héritier to héritière na kozongela yango na ngonga oyo kokoma. Mais to continuer na nous na parcours ya mwana Ntsemi ye moko. Mwana Ntsemi aza mutu mayele makasi. Et puis aza pe mutu moko aza normalement gentil na batu. Mais aza la ténacité na ye, c'est un courageux, aza pe courtois. Azarane ko finga te, oyoka ete ka fingi. Eza rare oyoka ka bloka ko finga, mais aza mutu moko tango oloba par exemple petit tel ou bien arrête. Tony nezaka na cadre ya trempe na ye, ya ténacité, ya ferveur plutôt, ya force de caractère neza bongo. Mais soko vandi na mutu puisque nga nazwa quand même occasion ya kosolola na ye makambi en Congo, Congo, pas Congo central mais Congo, le royaume Congo, ressentir maîtrise, ressentir intelligence ya mutu. Voilà, donc à peu près tozo mekaroko banabino na ebité so bozo landanga na bukebi. Mwana Ntsemi azali mutu azaka na franc parler. Ba député nyonso baki ba collègue na ye na époque wana bazalaki ba député ba yebi que Mwana Ntsemi to bazako pesa ba témoignage que azaki mutu mo azaki incorruptible. Donc pour banda ko pesa moi mike po ozwa moi eloko moko pa na ye ezako lekate. Aza maître à sagesse. Et puis non seulement maître à sagesse, mais il est aussi doué d'une spiritualité, mais il y a une dimension de spiritualité. Aza vraiment mutu moko il faut to battre la namboka wana parce que to zoye libomate to mekande ko pousser ye na masolo a révéler biso oyo eza na kati na ye et kozala bénéfique pour na bana mboka ya Congo démocratique. Mwana Ntsemi tangu na 1969 Kasavubu akufi, quelques jours après liwa Kasavubu aye kotala likambo moko ya le roi bazoye bayebaki comme étant tous en 1969 hein, donc ça veut dire que Mwana Ntsemi à cette époque-là il a 19 ans hein. Mais déjà na 19 ans na ye Azaki déjà connu comme étant une expérience mystique majeure. Azakolo ba déjà na batuna époque on a que ba grand maître ya Mwela en Congo ba yako visiter ye pour na ko préparer na départ na démarrage plutôt il y a travail, il y a éveil na Afrique centrale. Et puis ba sakra qui est donc ba consécra qui est ba komisa qui est veilleur silencieux de cœur de l'Afrique. Yemoko mutazolo bango. Donc, bah, grand prêtre, il y a Tangwana, il y a mystique. Bah, il y a qui komona ye, bah, grand élite wana, bah, consacré ye comme étant veilleur silencieux du cœur de l'Afrique. Wana to utiko
wana Kasavubu auto kufa moi mikolo eleki muke yaza na 19 ans azolo badja ba biloko ndenge wana. Alors après liwa Kasavubu et puis liwa ya Bikebi Raymond oazaki leader ya Bako Mwanantsemi a dirigé mouvement naye clandestinement, a créé un mouvement naye a dirigé clandestinement. Et puis il y a que M. Ndele Albert à l'époque, Albert Ndele, azaki exil na poto, aza leader ya peuple Congo. Azo dirigé mouvement la clandestinement pas sengi na Ndele Albert azala dirigeant na bango. Azala leader na bango ya peuple Congo. Alors, Bamakamunios à l'époque, Sokazo Sala, œuvre moko par rapport ya mouvement na clandestin wana, azako signé document nyonso na correspondance nyonso eza courrier za nini na kombo ya Moni Mambo. Et na kati ya mouvement na zakina kazi bazola Malozi, Mapanzu, Kitoko, Difukudi, wana baza bato bazaki kozala na ye, et Basilwa Balonde. L'ère de Okoma en 1986, Mwanantsemi na kombo ya Zakari Badiangila a décidé à exercer mission prophétique en public sous le nom de Mwanda Tsemi Oyo Batunyoso Bayebi wana na 1986. Alors pour ça la ngona ndenge ya malamu Batunyoso Bayebango ezala officiel. A fondé alors organisation mystique ya Bundu dia Congo et a mis nommé Sikoyo Longi ya ba Congo. Donc ça veut dire grand maître, il y a sagesse, Congo. Et à travers mouvement wana, a revaloriser moi culture Congo d'une manière générale. A lakisa susuna misu ya batunyo sur la République que le Congo existe. Et grâce à courage naye, na franc-parler naye, azolo ba makambo so polele, oyo makambo ba Congo bango moko, bazako koka koloba te. Injustice sociale ezako salama. Oyo peuple Congo azaki victime nango. Et yango mte ko sala siko que Mwanantsemi ya ko koma populaire ezala na Congo central na mboka ya ba Congo ezala na pays nyoso ndenge toyebeli histoire na ye actuellement. Voilà. Aye comme influent pe na ba Congo na liboso ba ancien ba réunion na bango ya Badiangila tout ça na quartier na Kinshasa. En 2001 il a décidé à désigner Mwanantsemi comme nouveau leader et peuple Congo. Ba tout ba saki réunion na bango moko ba se réunissa ki bango moko na kati ya confrérie na bango wana ou bien organisation wana oya salaki ba nommé na 2001 comme étant leader ya ba Congo à la place ya Kasavubu. Ouazaki ancien leader ya Bako akufa na 69 so boyebite bato ba ebagite. Donc aeko comme un leader charismatique du peuple Congo. Bazo se reconnaître bango tout et pas naïe. Alors Nangonga ya deuxième république Mwanantsemi en tant que grand maître ya Bundu dia Congo azaki membre ya opposition congolaise T. Azako Lobaler wana kazaki sage arbitre. Qu'il est ni de gauche, il n'est ni de droite. Rôle naye pour naye, ezalaki a sage, conseiller, ezala bato à gauche, ezala bato à droite, bazaki impère à l'époque, bato à gauche, bazaki usor. Ye pour naye, azaki komi bimisa comme étant le sage. Ou azaki na milieu du village. Arbitre na bango.
Deuxième République, wana na moment na ngunga wana na franc parler na ye, azako hésité te à ko blâmer ba politiciens de droite comme ba politiciens de gauche. Mwanantsemi, il a toujours eu le franc-parler. Il a toujours été l'homme de la situation. C'est-à-dire, à kota kana munga moko, pena munga wana, il faut bino tubo yoka, bino tubo landa, bino tubo tala. Bo kanisate poso bo monye bakangi ye. Azozongi sa ba réponse na ndenga ba question ba pesa yazo bimaluko mwana mawa. Mais ayebi lo bonini asala kaza libomate. Eza plutôt obstination à ba cadre ya Afdel na pe perdre ba yeko nuire na bundu dia Congo. Yango muto yeko pousser Mwanantsemi à l'époque ya kokoma opposant à Congo. Azalaka opposant hein? Eza à partir ya entrée à Afdel na batu ya pe perdre nde ba yeko pousser Mwanantsemi ya koma opposant. Alors bande konanga ya Kuli Media TV tozonga sikoyo na actualité ya Mwanantsemi biso nyonso tomoni nde bakangi ye tomoni nde bamemi ye mais est-ce que pratique oyo ndenge baye kokangela Mwanantsemi est-ce que ça différent na ba pratique oyo bazaro kangela batu na période ya Kabila le fils? Na répété. Et kangamelia Mwanantsemi. Est-ce que ça différent na et kangamelia batu misusu na époque ya Kabila le fils? Je ne pense pas. Il y a 3 ans à peu près, Bayero Kanga Mwanantsemi, à l'époque, ils allaient général Kasongote, mais au Mususu. Na bosani kutuna kombo na e koye langa. Ezalaki général Célestin Kanyama. Tango Bayero Kanga Mwanantsemi, na époque wana, il a eu pillage après. Il y en a quoi Mwanantsemi. Bien Mwanantsemi et Bungaki. Tu as remonté à bout de Eliezer à reçu l'émission période moko boyna liboso anda comme Mwanantsemi petit na kati ndako ebotaki na matiti. Mwanantsemi a sa simpleté, ce n'est pas un citoyen lambda. Ce n'est pas un citoyen comme tous les autres citoyens. C'est un personnage politique. Yambo Kanabiso. Ndenge Borokangela, directeur ya cabinet ya président, na kombo ya Vital Kamerhe, ndenge boko pesele ba droit na ye, ndenge boko protéger ba bien na ye, ezala costume alati na nzoto, ezala veste alati, ezala chemise, ezala montre bague tonini, ndenge pe faut bo protéger Mwanantsemi, soki bokangi ye, bo protéger ba bien na ye, bo protéger libota na ye, parce que tout le monde ndenge bazako sakana na mwasi na ye en lui posant des questions comme si bango bazalaki justice. Na ye pété sur les apôtres pour tirer n'a pas mwasi na ye les verres du nez comme on dit. Mais Mwanantsemi azana ba droit ndenge moko na citoyen nyonso ya Congo. Mais nga naza ko déplorer le fait que ndenge bakenako kangela ye eza bongote général Kasongo. Nous sommes des citoyens congolais, des contribuables, c'est-à-dire ceux qui armés na biso, to police na biso, ezozwa salaire, ezokozwa même le peu wana kaka ya salaire, c'est grâce à nous. Donc bino ba général Kasongo
bozana devoir ya ko protéger biso ba citoyens congolais. Soki batindi okanganga okoya okotangelanga ba droit nanga. Okoyebisanga que monsieur oza bokanga mina minute oyo mais ba droit na yo yango oyo. Parce que yo nem tu faut tcha ba droit wana en pratique. Yo nem tu faut zala wana po o ferme la qui s'abattu que voilà l'exemple. Est-ce que vous n'avez pas pris le temps avant Bokendekos lancer offensive wana comme étant une guerre nandaku ya Mwandansemi qui n'est même pas armé à part Bandika pesa armé te. Est-ce que besoin qui tend ya koyebisa batu na bino ba troupe na bino que vous ne touchez à rien nandaku ya Mwandansemi. Ba maman bozo mona bilili en même temps na zoloba parce que so na tchaka bilili kaka bongo ngana loba après to kokenda batan ebele botala ba bilili ndenge naza koloba bino moko bomona que ndaku ya Mwandansemi oyo bazolakisa oyo bokokanisa kaza kovanda na batu moko bazalaki lokola ba puku lokola ba ngulu lokola ba soso na poulailler mais en fait eza yango te eza œuvre ya pillage ya ba soda. C'est-à-dire police na biso nationale plus l'armée parce qu'il y avait et la police et l'armée. Oyo bayaki ko sala na sima ya ko kanga mwana mboka ne Mwandansemi. Ba panzinda kunaye de fond en comble. Or, la raison pour de revenir maintenant la situation yango. Raison est indi descente et salamana ndaku ya Mwandansemi pe ba kangaye. Ça fait quelque temps, Mwandansemi azako ko pesa ba message naie vers le gouvernement. En disant au gouvernement, mais ça fait des années, na vandi awa, bolongoli bo suspendre ngai na misala nanga na makamu nanga na kendeki pe prison na bimi, bo reprendre pe ba activité na ngai, pe bolingi te na zonga na nani, mais naza toujours député, naza toujours bozana na salaire na ngai. Oyo bozako devoir nga na époque boye na tel naza na besoin ya mbongo wana bofutanga mbongo nanga. Parce que maintenant, je demande seulement mon salaire, comment on ne veut pas connaître. Seul problème oyo Mwandansemi asali yango wana. Asengi kaka mbongo na ye. Et puis à Sengimbongo, pourquoi? Parce que tout s'est déclenché au moment de l'anniversaire naïe année passée. La date de l'anniversaire naïe, adeptes naïe venant de partout, c'est-à-dire ils sont dans Congo central, ils sont en Angola, ils sont en Centrafrique. Donc là où le territoire nous est à Congo, Ezali, Mwandansemi est un adepte naïe. Batouana basala qui voyage vers Kinshasa. Plus précisément dans ma campagne, nous avons un Mwandansemi pour l'anniversaire naïe. Mais bayebelié mfumu, bayebelié chef. C'est-à-dire tant que biso na Afrique, to zalaka ke ozo ke n'est pas mfumu, to zo ke pas famille, et pas oya sungaka famille, to oya zaka mol kilo ya famille. Okoki ko zwa ticket ya aller, mais peut-être retour ezalaka te. Po yebi ke mfumu nde akozongisanga. Fumunde akolesanga. Menga na ke kaka na mwa tabananga, na mwa pondu nanga, na mwa kwanga nanga pona kabela e comme étant offrande nangai. Voilà ce qui s'est passé pour les loyo. Mwandansemi bana ko senga mbongo tie koma na média. Po abandaki on a ba courrier, abandi on a maloba, abandi on a ba téléphone, mais ezo simbate akena ngoti na média. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. Yango bozo mona zo benga tel muto petit boye. Mpiaka nde, mpiaka soke leki muto akoma koloba. Petit kebana yo. Si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Mwandansemi. Avant de beleli petit, petit. Mwana Mwandansemi. Na dingine mbongo nanga kebana yo.
mpiaka elobisaka. Bien na biso mwana nzemi mpiaka elobisaki ye. Bo comprendre ye ali bomate. C'est un historien tout fait. C'est un chimiste yako sakanate. Mathématicien aussi. Un scientifique. Donc, le fait que Manasseh Miakine a besoin de mbongo na ye, a sengi humblement na ba courrier ba pesa ye mbongo na ye, et yete réponse yete lo côté bazol be lo côté. Manasseh Miakine a déclenché mini affront wanana gouvernement. Aye ko yebisa bango que non, soki bo sakani tel jour na ko assemblée batu awa na koloba na presse asala ki amopé. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais venir à la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en Lingala. Comme ça, tous les Congolais vont voir la bêtise de Tshisekedi et de Bachoyi. C'est tout. Après, au Kitsele, Batuna Bango Bako Yemba, hymne na bango pour déranger Bango Kabaye Bake, Aza toujours en train de demander, mais Abetaki Massa c'est si comme côté. Alors je ne vois pas pourquoi ba troupe il y a général Kassongo, ba soda il y a général Kassongo, ou soi-disant bazana mboka ou commis démocratique depuis accession à pouvoir il y a président Félix, ba se permettre kozwa biloko bozomona binomoko nandaku ya Mwanantsemi, c'est-à-dire que dépouiller sous on dirait Mwanantsemi a koufi. Bana oyo nazola kisabino bangonde ba héritière. Bangonde bazana droit ya kozwa biloko ya papa na bango. Gouvernement il faut être la likamboyo pendant que ezana no moto. Mwanantsemi yake kokufa te. À moins que il y a Covid-19. Mais yake kokufa te. Sora bimi place à bimiwana, il faut zonga kovanda na ndaku na ye, akovanda wapi. Moi kiti oyo ya muke azwaki depuis ba yako kozukanga ye la première fois. Akotisaki na ndaku wana. Lelo bazwi yango lisusu. Eza pona koluka liwane, déjà na mboka moko oyo mutu déjà ye moko azo vivre en dessous de $1 par jour. Bandeko nanga ya Kuli Media TV. Bozola nanga na bokebi, j'espère. Namboka oyo biso nyonso toyebi ke mutu nyonso la plupart plus de 80% de la population va vivre à $1 to moins $1 par jour. Il y a un peu de confinement et simbité parce que tu faut ba bima ba kende ko luka. Soki gouverneur il y a province il y a ville à Kinshasa a lobby que non Patunyo soba kota na confinement akole sa bango ndenge nini bandeko nanga eza pasi eza pe mawa lingomba oyo ya bundu Diamayala oyo ya ko succéder na BDK donc bundu dia Congo eza na bandimi ebele ba adepte ebele o balandaka Mwanantsemi mikolo nyonso bazalaka wana na sima na ye comme étant bandimi na ye ya église na ye, c'est-à-dire ya secte na ye, comme étant peu ba militant na ye na cadre ya parti et bazo croire na idéologie na ye. Le problème il y a né Mwanantsemi, je pense il y a plus na cadre ya koloba, il y a ndenge ya kolobelela, il y a ndenge ya ko transmettre et loko ya lingi batuba yeba. Je pense que ferveur naïe na force naïe de caractère il y a en relation tena na kibo politicien, c'est-à-dire la façon de parler aux gens. Je crois que c'est ça qui lui manque. Bolanda moi élément oyo yaye tango azako yebisa baninga naye na kati ya hémicycle ce qui se passe
na ba frontière et qu'est-ce que les frontières et ça là na kati ya royaume Congo. Bolanda na bokebi boyoka oyo yazoloba boyoka pe réaction ya bateau bazaki na kati assemblée na époque wana bazo seka minu nyonso libanda mais bazo comprendre fond ya likambute oyo mwana ntsemi bazo ngo transmettre bango. C'est ça son problème ya ko transmettre ba valeur to histoire to maloba oyo yazana pour ça. Donc il faut aye ko lisa bateau bazana moyen wana ya ko transmettre ba message. Bolanda puis tozonga na minute zoya. Merci. J'ai dit ceci à Boisbouvier. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on s'appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo, il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba, et cette frontière a traversé un cimetière, de telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. Monsieur le Président, non, poursuivez. Donc, voyez, Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morto Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière.
et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières tout ça externes. toujours avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kasaï sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kasaï. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kasaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Boisbouvier, nous qui sommes aux frontières, mais quand nous voulons aller poser des gerbes et des fleurs à nos ancêtres, tantôt les pieds d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natal, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kasaïens, on les chasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières. Créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique. Autrefois, quand j'étais chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale, j'avais un ami nandé qui s'appelle Kangeneti. Comment? Et autrefois, Kangeneti est venu me voir dans mon bureau, et ensemble avec lui, parce qu'il partageait mes idées, on disait... Mais honorable demande d'Assem, c'est important, pourquoi vous vous adressez à moi? Adressez-vous à la plénière. Il faut convaincre la plénière, mon frère. Donc, on dirait que vous me cherchez des problèmes. Attendez. Puisque depuis que l'honorable me regarde, je commence à avoir sommeil. Il faut regarder les députés aussi. J'ai compris, monsieur le président. Vous savez, ils vont dormir. Voilà, bandeko nanga bauti kolanda l'honorable né Mwanantsemi na hémicycle et si kaza ko expliquer bandeko ya ye ba député. C'est quoi le Congo central? C'est quoi le Congo, pas le Congo central, plutôt le Congo, le royaume Congo? Qu'est-ce qui se passe dans la frontière d'Abisso? Qu'est-ce qui s'est passé au Mindele Basala comme dégâts? Azako expliquer bango bazako ngwanya. Azako expliquer bango bazo seke. Parce que bango nde bazo comprendre te message oyo Mwanantsemi azako linga ko pesa bango à travers badir naye. Mais tozongela kaka message oyo apesaki bango to meka ko comparer ngona oyo zo sala malelo na 2020 na cadre ya coronavirus. Tomoni yango mutu na mutu akomi na kwen na ye. Ndeko na o lingaka mingi o azalaka na yo mikolo nyonso. Avant na ndaku na yo na ndaku na bokomi ka na téléphone. Soka yebisi ko okoleka te mon cher, mais tous en confinement. Pona nini? L'être humain azana eloko yo abotama nango na kati na ye o ezali bozua ya ye moko, c'est-à-dire jalousie na o ya nzoto na ye moko na bomoi na ye, jaloux de lui-même. Jaloux de lui-même dans le sens où il ne voudrait pas être le premier à passer. Bino bole kananu beaucoup fana bino tango azuna le corona ta obi nga za parmi batu nzamba poni nga na zu corona te o c'est que ngai na saka na masumu te po comment spirituel le corona comment spirituel so boyebite. Alors yango wana bozomona Mwanantsemi azo ko expliquer batu na hémicycle il y a quelques années valeur ya ko batela ba limite na yo mboka na yo frontière oka mindele wana basalaki ba colon azo expliquer biso que il faut to luka to batela yango
mais botala pe ba dégâts oyo ba sala, c'est-à-dire mwana oyo mboka oyo na mwana oyo ba tche côté kuna bazan bandeko. Alors tout ça la union moko force moko boya ba Congo. Mais abosana ko yebisa bango ke kosimba te po bazola ki biso ngo lelo na 2020 que mutu na mutu na makambo na ye, mutu na mutu na libota na ye, mutu na vie na ye nana. Ba misusu kutu ba o sacrifier bango na lubana. C'est-à-dire moi na zu corona, zu pena moi na te bo kene na hôpital. Sinon biso nyoso to kozongo. Azobela, oh. Landry Abeli. Bobenga ba médecin, ba rozoye, bobenga ba pompier. À côté hôpital. Or, okoki ko soigner mwana na yo pe na ndaku na yo. Pe ozui pe corona te. Mais logo la jalousie wana na uti ko yebisa bino le côté oyo balobaka ya moto ya lolendo ya moto. Ezo sala nanu na kati ya bateau. Ozo préféré ba misusu bakende. Na mibetaka nanga CTT na zara nanga pe arrogante na zara pe mais na yebi ke nga na edaka bato. Na vie oyo ya moke nzamba tyenga ti lelo na mokili oyo na eda bato ebele. Na zelaka pe te baya ko edenga. Mais c'est simplement pour dire na kati ya situation na zoto ba sikoyo que il faut tozala na bolingo wana ya ko se sacrifier des fois pour na bato yo tolingaka. Dis pas que tu l'as laissé. Attends une minute. Va faire le lait. Maintenant, vous savez qui je suis. Vous savez pourquoi je suis là. Pour l'argent. Exactement. C'est Kofi qui l'avait caché dans le... Ne me prenez pas pour un idiot, Madame Kataba. C'est votre fille chérie qui va y rester. C'est bon. D'accord. Il est sous le lit de notre chambre. Pour na bateau baza important pour na biso. Pour na mbongo te. Pour na musala te, pour na iloko moko te ya intérêt, mais pour kaka na amour. Ovande pa na yo, okanisi mutu moko oyo yo yebi. Parfois pe bozaki na binoka ba ami ya kelasi. Parfois bozaki na binoka ba ninga ya quartier. Omituni aza ndenge nini akoma wapi situation ndenge nini ozwi mwa renseignement ba biso te. Ah parfois zobela. Ah situation ne koma mobulu musale sila. Aza na bana misato aza mwa sine osale les gestes sans que ye moko s'en rendre compte et comme il aura surprise ba memeli kaka ba ebise voilà. Ozala na ndeko no moko boye ya makila te mais bozalaka na ekelasi moko bozalaka na quartier moko akanisi yo atindeli yo moi panier oyo ndunda ya na kati moi kwanga moi nini po olia yo na bana. C'est ça l'amour, c'est ça l'église. Bazo senga biso te to koma soki ndenge nini mwana ntemi alobi na baninga na ye na kati hémicycle que to batela ya biso mboka baseki ye. Lelo ba mindele bango bazolinga koya kosalela biso vaccin ba test na bango ba vaccin na banzoto na biso pe ba dirigeant mususu ya bamboka na biso bandimi yango moyennant sikon pour ba chèque zoleka. Mais entre parenthèses, Naïb Sabine Lokomouza grave, c'est que la première personne qui a accepté ça la test wana ya vaccin wana contre le coronavirus vient de décéder. Cette dame-là vient de décéder parce que justement,
andimaki kozala cobaye na test ya vaccin ya coronavirus. Bandeko ya Assemblée nationale na Assemblée provinciale bao nyonso baza kokamba bazaki élu na kati ya Assemblée wana na compte ya Congo ba Congo plutôt basalaki descente na bango et pas ya général Kasongo pour na kotala ka ya ba adepte oyo bakangaki un peu plus de 200 adeptes au bakangaki pa ya Mwanantsemi na opération basalaki pour na kosenga te ba libérer bango pour bana bazai kuna peto moni général Kasongo ndimaki ba intervention na bango na ba revendication na bango a libérer bana misato bazaki moko ya 5 ans moko ya 7 ans moko ya 12 ans plus ba mama nyonso bazalaki na kati ya Batuana a libéré bango pe aeko bakisa sous 158 personnes moko bo a libéré pe o bazaki baza ba membre ya Bundu dia Mayala ba rapatrier bango pe directement na ba province na bango na province na bango ya ba Congo na ba mboka na bango ba yela ki ba misuna Tchela ba misuna Lukula ba misuna Sekebanza ba misuna na Boma ba misuna na Matadi ba misuna Luozi na Songololo na Manzangungu et puis na Madimba un peu partout. Pour il faut que Moutloko la Mwanantsemi azana badepte non seulement na Congo na biso nyoso na ba Congo na Afrique, c'est-à-dire na région nyoso eza région ya royaume Congo koleka ba frontière na biso azana badepte na ye. Donc eza lingomba munene za mutu ya mukete yangwana il faut moi ba égard moko boye quel que soit Mani et l'eau sali parce que c'est un citoyen congolais et il a des droits. Azana ba droit na comme tout autre citoyen congolais. Na kati ya délégation ana tomonaki papa Pierre Anatole Matusila, maman Nelly Mwinga azalaki, Modero Timba azalaki, Papi Matezolo Kolobate, André Massambu, José Mwambwini, Edmond Luzolo Luanganga azalaki, Papi Mambope azalaki, Maman Rachel Diazonguka azalaki, et puis Yemoko Muto Botalaka Mikolo Nyoso Abundelaka ba bana ya ba Congo na kombo ya Fabrice Puela Albert Yepe azalaki parmi délégation oya komona police nationale ba komona général Kasongo. Voilà à peu près ce qui se passe actuellement autour de du monsieur qu'on appelle Mwanantsemi. Azana minutoyo na maboko ya justice, na maboko ya l'État. Nazako tchela bino élément moko ya muke bokomona que azana ba capacité nyonso intellectuelle parce qu'azo répondre na général Kasongo pe à lembi. A moni que incompréhension et l'équipe c'est-à-dire batozo comprendre était il ne faisait que demander son dû. Bokomona ye na bilili nengazo répondre pe à lobby a tiki na ye politique. A tikine makambo nyonso wana asali meya culpa na ye polanda ye bon auto conclure ma solo na biso ya lelo. Merci. Parce que je demande seulement mon salaire, comment on ne veut pas connaître. Tu prends c'est bon, Faire la musique. Vous allez venir me voir un jour très jeune. mais si vous rentrez à l'ose, là vous allez faire maintenant une rébellion, vous allez marquer ça, vous allez comme ça. Tout le monde est connu que je connais bien. Vous allez chasser le nom originaire. Non. Regarde. C'est-à-dire que je ne veux plus m'occuper de la politique et de la chercher. Je vais se la faire. Parce qu'il y a un moyen de vivre avec la culture. Je n'ai si vous me faites ça, je vais faire comme ça.
Le problème, c'est que quand vous rentrez là-bas, vous arrivez là-bas, vous demandez ça. Non, mais c'est là le fait. Et il n'y a pas maintenant, c'est moi qui comme ça. Je suis l'homme qui tient la parole. Nous, le président de la saison, et je suis malheureux. Mais j'ai beaucoup de mon général. Je n'ai réclamé que mon salaire. Ça fait 2 ans que je suis là. Trop de complications. Je laisse tomber dans la sagesse qu'on appelle ça la délégation. C'est le tâche. Oui, réclamer ça, c'est une chose. Mais là-bas, vous avez lancé le message à Songololo pour qu'on chasse les originaires, les non-originaires. Non, je n'ai. Voyez, comprenez-moi. Vous savez. Et on nous appelle à l'université de Waouh. Que le problème, c'est par la cause de nos parents les effets. Vous avez votre enfant qui a la fièvre. Ce sont des effets. Vous faites l'examen, vous trouvez qu'il a la maladie. Vous tuez la maladie, le virus de maladie, fini. Donc, maintenant, mon général, voici une idée. Et je le nomme. Pourquoi ces jeunes sont fait ils sont chômeurs, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Maintenant, si on les embauche à travailler, c'est même pas moi. Vous les embauchez, ils vont vous servir. Parce que maintenant, ils auront de l'argent. Rien qu'à faire la vie. Mon général, tous les pays des problèmes vont commencer par l'agriculture. Les États-Unis vont commencer par l'agriculture de l'air. C'est de l'Afrique, c'est la même chose. Mais les gens ne peuvent pas. Ce qui doit être un exemple, moi, mon kebino, mon exemple à mon kezo là que même ceux qui bosa bandeko na kaya danger instinct humain ya mutu instinct na ye o ya botama nango eza nango te ke ya o foti na ye to alukia to azaka motema mabe te eza instinct nde balobaka instinct animal c'est-à-dire lion instinct na ye eza tant amoni même soit nzala te o risque agresser o kaka pour amoni dans le territoire na ye. Voilà, l'instinct de l'être humain c'est comme ça. C'est-à-dire instinctivement, être humain, na tant où il y a problème, azorana nous yemoko. Azobate la nanu yemoko. To moniango lelo na cadre ya confinement. C'est-à-dire lelo ne ba bi confinement wana attendre kono aza soki wapi abengi yo to est-ce que koya webse nous avons na te que toi na confinement. En fait, ozobata ma confinement juste pour nous dire mais il y a des gens qui ont la corona. L'instinct de survie. Allez, donc, si à forte raison, moi, je suis instinct monde mboka na bino, c'est-à-dire Congo na bino nyoso bozala na moi instinct wana ya kobatela yango bino bozo seka. Bozomon on dirait azo attaquer bino, non, azo expliquer bino simplement les choses. Ça date des années, hein, l'ère Azaki na nakata hémicycle. Mais la projection sur total lelo na 2020, moi na tsemi qu'est-ce qu'il voulait dire? Lelo dans la 2020. Confinement yango. Ba membre ya gouvernement. Ba membre ya gouvernement ya Fati. Oh baza batu ya Fati. Depuis Bruxelles. To depuis ba mikile belé ba États-Unis, ba France, ba nini. Bango nyonso baza na cadre ya confinement. To moni na ba réunion ministérielle. Bango nyonso ba tie ba masque. Ndekwaza sous-souté. Camarade ya parti, aza sous-souté. Président c'est bango ba, yégout ça 1 mètre, presque président Vandina bango, ataba 3-4 mètres. Bango kuna. Usulaka la musika. Pembenité. Usukola maboko avant kota place président zali température. Bazio température. Ce cas mokolo wana osaki erreur. Ouliaki kwanga bien te to fufu bien te ozana mwa mia na yo température matio comme na 37 8 mbala moko ba memi côté ya Kinkole kuna suki wapi koleka Kinkole na centre wana ba créer ba kangeli yo ya ko kangela
kuna kutu ça va na centre wana bato bazotambola mais so bamemi yo na cinquantenaire obima na place so batiaka omoni place batiaka baclimatiseur oyo akala wana oyo eza batoboli libulu kolongola climatiseur mpo obima mpo bakokangela yo oyo kaka mpena bakangeli yo do bato basalaka kuna bainfirmière wana toyoki bamasolo soki baye kotala yo moko kende biso okende te yo lati lokwa yo lati bato ya inerbe balati bino biso tokokende te bino moko boke kuna bandeko na nga banda ntango akoseka ezalaka nango tokoseka na biso mais sérieux ya likambo oyo il faut to réfléchir nango biso nyonso nauti kobetela bino lisolo ya Mwanda Nsemi bato ebele sûrement bayebaki ebongo te bayebi Mwanda Nsemi kaka na cadre ya makambo oyo asalaka batapage oyo eyokanaka lokwa tour totoka bato ebele bakufi na Kimpese babeti bango bamasasi tout ça mpona baza badepte ya bundu ya Congo baza korevendike kaka droit oyo mokonzi na bango alobaki botelemela ngai mpo bafutanga mbongo. Les gens sont morts pour ça. Bandeko nanga botala na bilili bozomona jusqu'où mutu wana aza important parce que ceux qui bato bazo se déplacer oyokaka na mokili oyo il faut zana aura moko boye po okoka ko bouger ba population eza ko bouger famille na yote eza ko bouger ba population, c'est-à-dire ces personnes là qui se sont déplacées pour venir voir ou participer à l'anniversaire de Mwanda Nsemi l'année dernière. Ce sont des personnes responsables qui ont des familles. Mais batika ba famille na bango po bazala na sima ya mutu moko boye o lelo biso to benga guru, to benga kolo secte, mais asa mutu ya bongo nano. Et boye ba que chaque valeur ya mboka eza ba valeur moko ya ko utiliser pour na mboka. Il est dans ses droits. La première des choses est avant de juger n'a pas fait oyo salamito oyo ye asalaki parce qu'il faut faire la preuve bofuta ina no chikon na ye poto zomona batu bazolia ba millions ba mbendre mususu bo excusez nga terme bazolia ba millions basala ni politique ba mona passe la République te ba kola na bango pe lokola bisote c'est-à-dire na ba passe ya mboka wana ba uta nulle part ba yeka mbala moko ba komi kolia ba millions delo baza en fuite hein? Baza en fuite par-ci par-là donc pas tout la mwisi 2 millions na maboko tout la mwisi bandeko bakomolela lela aza wapi boyebisa zonga po awa bakomosenga nga na zongisa aya atako ya ezobelisa bato na kati ya ba pénitencier bato bakomobela bela shikwa mbongo mbongo ezobelisa bato na kati ya ba hôpitaux et na kati ya ba prison plutôt tango kanisi kaka mwana kasi na minito akomi kota point noir donc kalata zo susu boîte pour kota Angola. Tension mati pour bengela ba médecin tension bandeko nanga naza na plaisir ya ko partager kana bino ba masolo yo. Mwanda Nsemi azali patrimoine. Mwanda Nsemi azali congolais. Mwanda Nsemi alinga ko apporter les biso et loko moko boy biso nde to yebi ko exploiter en côté, yepe a yebi ko diffuser en côté. To aider ameka ko sala ta bouquin. To ameka ko sala ta documentaire. Même esika ba ko tsaye sur l'histoire du peuple Congo nano. Apport na biso eza nini na kati. Rôle na biso ezani na kati po bana na biso ba yokango to batala ngo to ba vivre yango eza très important.
bandeko na ngai ya Kuli Media TV naza kopesa mbote na bana na ngai nyonso nga moko na bota na mokili oyo nazobakisa mbote na ngai epai ya ndeko na ngai Serge Lebeni na Guy Léon Lebeni na Belgique. Nazopesa mbote na ngai na maman Sele ma mère na Belgique. So na tali na ngambo États-Unis maman Janine Vita na Kisasa maman Seklo ya bino yango wana. Na prêtre de ba prêtre. Na prêtre de ba prêtre Flavien Masunda. Ya yo yango wana vie. Donc, to sali moi tour, ya horizon, ya marambi ya mbuta mwanda nsemi. Oyo azana maloba ya kubakisa, akoki kubakisa ngo, toujours par SMS, la numéro na biso ya 06 33 75 37 07, au bakisi 00243 Kodamboka na Liboso, Kolongoli 0 moko wana na Ututanga. Donc il y a 00243 6 33 75 37 07. SMS Kaka, appel T, pour appel Bozwangate, na SMS Kaka. Et puis sur le motin de la biso, mail, Potoko Kako, tanga ngo pe bien, même na niveau ya émission na biso Sozana. Revendication tolika moko koloba pour batunyo soeza à partager bokoyi ko komela biso na Vita Françoise 50 nyoso ekangama Vita Françoise 50 @gmail.com Vita Françoise 50 @gmail.com. Merci encore na batunyo so ba komela kinga batunyo so ba pesinga ba félicitations na musala o nazo sala po à transmettre le peu que je peux avoir. Merci Ming en tout cas. Na komera continuer comme ça la bino plaisir. Bino pe na côté na bino bo sala plaisir, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bo fina ba ni notification, cloche à notification pour à chaque fois na robimisa eloko et comme la rabino rapidement na katiaba ordinateur na bino na katiaba portable na bino na katiaba nyoso eza élément oyo sala audiovisuel pour beaucoup Rolanda Masapo. Encore merci. Botika la malamu bisika nyoso bozali peto monani na mikolo zoya. Merci. Dis pas que tu l'as laissé. Attends une minute. Il va faire le lait. Maintenant vous savez qui je suis, vous savez pourquoi je suis là? Pour l'argent. Exactement. C'est Kofi qui l'avait caché dans le... Ne me prenez pas pour un idiot, Madame Kataba. C'est votre fichier qui est resté. C'est bon. D'accord. Il est sous le lit de notre chambre.